tozana posa ya force ya vérité. Le roi de la forêt Robeta, force à lui aussi. Lambalia. Très bien. On a biso Robeta, Fali, Robeta les deux. Et dans les trois, force à lui. Très bien. Biso toteki ba bien biso sans force à faire. Pe faire au bac sa force mon côté pour Fali beta stade de force au faire au pesa baninga, apesa ngo seleyo. Seleyo ba brigade ba obeta ba déplique ba obeta. Ana force te matambola na faire. Donc na faire bi que c'est le produit fini asa inutile dans la société. Après sa force na seleyo, après sa force na ba miel de son. Force elle nga pesa, après son bateau ba soutenir ga ye. Eza ko lakisa kaza grand esprit quand grand esprit te adversaire a bois ki bagan. Bolwa moko tacha ma colonne na stade de France. To boy le loto tondisa zoba ya gouverneur TV ba ke to tondisa ki po ba golo ba yaki. Message ça to mon attaque golo. Or mekala ta polo golo il bossa stade de France. To bete mbabe golo ko somba bien ya falite. To zana pour sa force à faire été le lataki bagan oko longa bagate na première round olembi. Album est bimika ba faire asu ki zungutouble. Mais bato ba ma faire na berère. Ba mema joue te boka date na biso stade de France. Ba mema ke ta la stade de Martyrs alors que stade de Martyrs ba kanga. Ta niveau ça c'est que berère. Obote ke ba chepa. Ta la sko longa goche se to ba lo makambwana e longa comme le roi mupikwa ndunda ta matokolo nde bimiye. Boche longa goche se botanda komaki. Donc mutu mo longi mabe alors trésor congolais mo le dessin animé tinté on dirait une docu azaka peme ya Clémentine quand tu fermes les yeux tala mutu ya trésor congolais mutu jeune garçon ana li bandité mais mbunju eso ngasima ba tie ba kwente akoma tala mbunju munene zolo mabe elonge comme le roi koko munoko songe le roi mpuku so abandi ko te so abandi ko finga fali on dirait fali camara yo so mona fisto coloquer asali live ndé trésor congolais sala faire bengana équipe non yo so balinga côté ta goche c'est ta biro fait ta goche c'est ça ta longa manix ta longa goche c'est ta veste ta chemise ta goche c'est au thème c'est neuf coloqué au thème c'est na dilaso le mannequin de Paris au thème c'est na faire gagner ta longa faut ça pas faire ta longa bonnet victime azate mais faire ça depuis ayeba que fallait à congolais wera congolais assez là wera nzembo vie jaloux alors baki na concert na ye awa que mukolo asila wana weranson amatisa musée kindingu na podium po finga fali amatisa musée afinga héritier mutakala lata coupé na lata te so za adversaire a fali faut boire kabagan le premier faire à boire ki gant Gauthier Sey devant Gauthier Sey faire abimise ki zengi Gauthier Sey afinga fali a récemment papa sango ba inos binos ba nakela sima ba fabrigas auto say Michel Piqué fali ba suki wapi to suki wapi devant Gauthier Sey faire à sopi bon faire sur le fan numéro 1 a fallu le Gaulois sur le moment bon et puis Gauthier Sey boyebi ke faire à gafa trop na bémission comment on salissait direct na sungo na kana bango l'émission était en direct si comment on peut diffuser émission ya boy comment donc équipe à faire il faut benga na bango tout trésor congolais to suki wapi yo mtako finga fali tout le jour au moni fan a fallu numéro 1 c'est faire lui-même. Vous comprenez? Donc les alobi ka falite alobi weranson no ya uchobenga mukuli ya sili ya lobe wera siliti ya loba pasa featuring na wera fo ba chambongo ba lobe wera sila combien fois ba finga wera avie jaloux mukolo asina concert à faire auto beta na kini awa ayembele vie jaloux babi mukuli ya sili tout consort ba analyse no so ya bato bi ke baba soda na ye kondi ko reconnaître bango eza mabe lisusu na suka tango moni ko sukyo omoni mutu soko sa vie e ba parents ba botika ya otutana soko zui zemi nde to koma pesa ba parents respect yango sali feré bato na nyonso ba fingela ke ba suka wapi na sonyo faire apesi bango to zui ka ya Koffi Mide héritier Watanabe faire beta dynastie mobimba po ba contredire fali aso bato tout ba sila sangsa bango héritier zana na dynastie te bango ba ki héritier comme porter parole a fali bon offert à sali atangi na kombo ezaki nani o mec est grand esprit za la héritier Watanabe Gogan monsieur le 3 juillet héritier na wenge mutaleke n'esprit azate mutu aleki héritier tavana na kiti na andime fali pourquoi andime fali dynastie bima héritier ayemba na katite amona te ko sangana te pona mutu moko to pese makambo pendant que bango bazo sala ngo ba kazuka ba ko isa fali or que ba tombo la fali de plus héritier beta na dynastie te ba cause na ba guerre na bango ba divergence et tout a benga petit asel be oui eza na musique ke na bongo a déborda te. Vous comprenez? Tu connais ndenge balobaki héritier
aza porte-parole ya Fali. Nde Leki ya bagolo, Yaya. nde batomboka ki batie leki ya Yaya baseka ki. Faire to tien ngade de la musique congolaise. To tien ngade dia. Parce que na mona muto aza na ba contradiction lo quoi faire na Fabregas te na Congo. Un leader qui passe à la télé ayeba makambo lingi te lelo akoya nze muni ya Fali oyebi. La yebi atanze mote ya Fali. Lelo oya o tantine Fani wana ye mo ayebit na kala. Kuta na so na mituka na bwakela ka soki ndini mutuka démarrer kenda na tikele ba ye mo ayebi akenda ko beta soki musique à français ngam na tinda ye aloba trop musique à français ya lobaka osa featuring na ba Nicodème de le faire comment la featuring droit chemin na no ka droit chemin na sa featuring na Shikito na Nicodème akenda la featuring ya français ki ndibu anglais ki ndibu et que akoy na droit chemin na faire mo ebike photo ko na droit chemin mais c'est Stade de France il fallait faire à Coco peut héritier force te pour modèle ba tu fin héritier le 3 juillet biso touche héritier watanabe to ko sa force na muto azaki sincère o ba finga ki pour na biso touche héritier watanabe to ko sa force na muto a défendre ki fali to bazo boycotter makamba mbongo lokuta donc ba warrior génération berceau le roi de la forêt biso tout le 3 na ba spiritas to kuta na le 3 juillet na zini de par héritier watanabe esprit muta beta dynastie sa force à faire fallait avoir disque d'or certifié ya SNEP sa force à faire to beta 3 arena sa force à faire to so ba médaille d'or sa force à faire fallait beta featuring na ba whisky da beta featuring na ba tebe na ba arkeli sa force à faire to tondi to peut-être sort d'autres à Stade de France sa force à faire fallait le meilleur le pop star force à faire alingi unité na musique faire avant à comment na unité musique à Congo il faut avoir force na wana yemoka mi assez forcer à comment na niveau de ton dima camaraderie ce n'est pas fallait tangi combonete héritier tangi combonete bisu batanga combonete we rateng combonete yo moni we rateng combonete ennemi sur l'ennemi yo moni ennemi batanga combonete binemi bateng combonete sur bita ya courage wane wuchu wa ko tanga ba combo héritier sala camaraderie na Kofi boko comprendre que ba vie bazo ko se no vie comme Kofi Olomide inosbi ayawa c'est-à-dire que bino mutu bolo bingate c'est-à-dire mais c'est ce que je viens de dire c'est-à-dire que na takala pa mafalite innocent zonga pa ferry la kata mundelu innocent zonga pa ferry toza posa politesse toza na posa politesse te bible lobi oyo osamba be akoba na mabe oyo osamba la akoba na malamu bible mutu lobi ngate faire obondo sama be koba na mabe kimi anozo kila biso kindingwa kwa attaquer o kaka biso pe to kwa attaquer o kaka bat no ba lembi ba gouver yo mo moni ke match ki mabe Fabregas à un moment donné il faut comme mature vous kobina boya ko boso mbote po bozana ba spiritualité na bino muto yo lobisa te ofinga ka oyo pese mbote na matanga pourquoi c'est ma faut ba mettre no ba tindika robino pourquoi osa soni on leki mission au chrétien Fali à saluer le côté après qu'un concert y a ferré franchement n'habite terme inacha okomi léger c'était une provocation oui une provocation robino fait na matanga yo na mutu bosona te nabi soutemite souze matanga oyo pese mbote na loboko wala ça qui esprit te on ngo sel ba jemo beke pesa mbote na ibo makambo to pesa non ozo kita de plus en plus likoma batumboli oyo yo moko comment faire face na batumboli c'est Fabregas ya mado Fabregas ya tabita c'est pas le Fabregas d'aujourd'hui oyo au chrétien Fali to kipe na biso yote ça l'effort bon tanga yo ndeke faire azo tanga bato ça l'effort abeta ki place boy asaki okomo koma pena léger na niveau moko oliba buzz ezanga et puis yo to fini fallait soit souter pour yo moko ya na tevo singa pardon okomo ba contradictoire le roi faire c'est pas propre l'attaque yo okomi léger fort héritier a rotika l'héritier fallait rotika la Fali place na yo omoni un leader a lobara trotter leader a sala ba bêtise musuté botanga rappel ki falitisme et okomi ça na niveau moko boy en fait. Oui, que na los magasin zaka moko et Mama Yunishe Banze. Ils arrêtent munene boy kitoko boy. Donc pour découvrir magasin oyo, ils a tellement munene. Ils a tellement na ba service ebele. Ah boy na telemia. Ah otano exotique. Pona maramba kolia na los chez Mama Yunishe Banze. Kolia pepele. Oh malangwa. Oh bambisi ya kokauka. Pondu kolobati. Maman sala ka bantaba. Ba emporter tout ezali. Ah, double tout boroluka. Awa na los chez Mama
Uniche Banze, vous avez aussi. Pour découvrir ensemble de l'anglais. On a besoin de 20 sacs à l'eau sous 50 sacs. Oh, on a manifestation fête, baptême, rétro de day. Ah, on a un sac à l'eau. Un sac de riz, en gros. On a un sac à l'eau, un sac à semoule. Pour rejoindre, on a un prix encore très abordable. Maman Uniche Banze, la différence c'est la qualité. Full service, la fleur du jour. Ah, et si l'état, au sein des bijoux, vous avez une assurance. Oh, garantie à 2 ans. Oh, lemba, yo moko 2 ans aussi là. La bijou tout bolinga. Et ça vraiment, fantaisie et ça, garantie à longue durée. Facilité oh, sac à mesdames yango, talaba sac, plaisir marque, qualité. Mon marco, ma une chasse elle sont plus de 1500 pièces. Ouais, au son bango, na prix de gros. Au son des belé, la prix des os c'est sanga. Ah, toi on a cosmétique hein. Ma maman, on kanga suke umela. Au moins biloko et comme ara tale belé qui toko na mutu. Ma couleur est belé. Ma sanita o. Ka moko o bakangi mutu mobimba. Mutu ko soto fo son 4 fo son 5 T. Chez maman Uniche Banze analos. Ka moko o. Et kota mutu mobimba. Ba mèche pesa cosmétique est belé munene. Bilo au monde ba couleur eza ebele. Yo mutolinga ba chaussure kanu. Ba papa. Wana na lost, wana chaussure moué, ya moi jar. Chez Maman Uniche Banze, ba chaussure à cano. Provenance d'Italie. Le colon de base. Oh, mon senti croco. Moi ça solo faut boire ka super wax. Original hein, ya piratité. Super wax à solo. Les autres caso te kamu na linga mafia. Te, eza en direct d'Hollande. Ba Hollandais nde ba fournisseur na ye. Azwa pena kaza la fournisseur zaki ya mbatato ya mayuya a otanda boete. Linga tandi bo ça veut dire ana autorisation za na droit nango. Tona masola banque. To lié, to meli, to sali ba course, to lati bien, to bongisi suki. Awa, banque nickel. Poya fungola ba compte nickel na bino awa. Retrait d'argent, transfert d'argent, nyo c'est ça la ma awa. Awa na lost chez Maman Uniche Banze, pour fungola compte nickel na yo na quelques secondes. Au comme na compte bancaire. Pété azapé na ba agence belé ya transfert d'argent pour retirer, pour envoyer et puis à frais moko moutier. La fleur du jour Maman Uniche Banze bominga. Alobi made soit vert o bosomba kasuki na combien wana bikolo bazotela bino bakopu tala mbimba yango ti Maman Uniche Banze tikona zomba. Venez vite découvrir chez Maman Uniche Banze full service. Voici l'adresse. Guest Sestrade 92A 9300 à Los. Chez Uniche Banze la fleur du jour. Uniche Banze la femme intelligente. Boya et belle. Oh, c'est ça. Il a dit c'est ça. Est-ce que ça? Voilà. Moi c'est Azwaka. Ndenge na tamboli pona lukayo. Ba singa utuza place obunga te batinga na adresse. Yambanga nanu sango ndenge Panzani Gladys Mala Lafayette. Moi c'est Azwaka. Ouais. Olongola mambo exotique poto liaka ka awa. Siko ina mambo koli tande na koli na ba bi awa vitesse TGV kosa. Tenga na ye. Na boyi ko bengo na téléphone. Na biso na mina benga yo. On préparer na yanga mona na miso. Bazinde bazotika bakoli message zokene kitoko zona okoli na ngazona okoli na merci maman merci. Est-ce que ça non sérieux là? Non en tout cas est-ce que ça sérieux makambo maman bakoli na ko banga otinda bo ba carton comité on s'appelle ba carton na yo ba carton ezali wana eza fête maritime et ça là toujours 45 jours par carton ezali. OK. En tout cas awa vitesse à TGV quand on avion combien de jours? 48 heures en tout cas toi on a un système express. Tout ça la renvoie 3 fois par semaine. Donc, tu allez mardi, jeudi, na week-end, vendredi ou samedi. Donc, 3 fois envoi par semaine. En tout cas, vitesse à TGV Kandé. La CP na coutume et puis na CP là parce que yo ba prix nous abordable. Parce que nous sommes tika boyo 1 kilo ce que combien? Ah ba prix na yo na bisio. En tout cas, aux ala décider. En tout cas, kilo, nazana nous et là on faut retenir sans frais à dossier. Ça la frais à dossier, au fois dossier tout ça la fois dossier exact. Les kilos c'est 15 €. Dans la dossier exact. Au tinani et puis à partir à 10 kilos. Sorti de 10 kilos, kilo est comme à 13 €. Na ça la prix au sali 10 kilos et comme 13 €. Na qui ça paie en tout cas la facilité ba maman ba papa na facilité bilo. Na ndenge ni so za na mbongo te. Olobi otinda koli, mutaki sasa futa kaka yo ndengo moni. Otie koli na qui ça. C'est la normale mais koli ko longa awa.
eke ofuti te eke futa manakine. Ah oui, ok, Ah ofuti bon? na Kisasa. So boti na biloko na Kisasa na Kasavu. Ok. Na Boussou Jano 111 bis sur Birmanie. Au moins ba koma Gladys Exo King. Pe ba koli na Angola lisusu. Ah voilà. Na Angola Pour ngana ba ko sulika na king. Suki na Kisasa te. Ok. Tozo ke malembe to koma pe na ba Lubumbashi. Mais siko to wana lumingi na Kisasa na Angola. Angola pe ba prix en tout cas ils appellent moins cher. Les kilos ya Angola eza na 20 € ya pam. Ouais aérienne. Paris, Angola, les kilos, c'est 20 €. Gladys Exo. En tout cas, dans la place au Bungate, à toi, à Château Rouge. On est au 36 rue d'Odoville, 75 018 Paris. Numéro Zali, hôtel 0033 6 15 58 10 87. Makambo ya kobanga esili. Yo koma kobanga kotinda koli po bamela yo po baescroka yo bacarton baescroka yo koli ekoma te tala chez Gladys Mbala Exo envoi ya sur ekomi koli ezokoma bafamille ezosepela makambo ya kobanga esili baagence ya balabala pe esili maison awa toza chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto neyebi te yaka tokisi na metro Château Rouge daka yau okayau awa ozomona okimbondo olalala jela na oyeba asaka omoni nazabo asaka somi na metro bisa talinga baloba mingi tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka sikoni na place tokoti aza mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyo kaka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka na tâche. Tozo lobela makambo ba tampo ba maman ba bébé belé, ba maman bazo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza, awa na Château Minaye pour na kolongola ba tampo ba maman. Banduki ya bamama oyo baza na besoin kosala taille mpona kokita mabumu bamama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene mipende monene Maman Nicole Malonga awa toza nde kaka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafe sein mollet hanche akwala oyo evimbisa awa tolevimba nono yozomona te oyo eloko moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali sa grandi limaso olingi soko moni ekoki koti wana sina kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Toza boyate nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza boyate nango Nicole Malonga. Bienvenue à l'heure du débat. C'est la vôtre, Glody Diasuka, la meilleure de la presse. Merci d'être tellement connecté, branché sur Alengia Congo, la meilleure chaîne. Merci à Tracy Mbelenga Pro pour la réalisation de cette émission. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent de partout. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes tellement nombreux. Merci pour le soutien. Merci pour le message, les critiques, les encouragements surtout. Merci beaucoup. Je vais recevoir tout à l'heure du débat, Gel, Luko qui alarme, les Kayaya, à travers cette émission, on va échanger, développer, analyser plusieurs sujets d'actualité. Nous vous rappelons encore le date de Fally Poupa, le grand événement de ce mois de mai, juste au début de ce mois. Stade de France, hein, le 3 mai, Stade de France avec Fally Poupa, l'Aigle. Et Fally Poupa va fêter ce 20 ans de carrière. 20 ans de carrière avec succès. Donc ça serait tellement bien. Ne manquez pas cette grande fête.
c'est vraiment l'honneur pour nous, les Congolais, c'est pour l'honneur pour l'Afrique. Donc, c'est vraiment une fête mondiale. Ne manquez pas. Voilà. Et sans plus tarder, je vais recevoir Jaël. On va savoir comment elle va et tout. Lukoki. Alors, Toujours. Ça va? Oui, très toute bien, belle. Merci beaucoup. Message Zanini, comment baton sport la biso, la yo, oui, Ah bon, ouais, non, message c'est bien, tu vois qui question. oui, que dernièrement tu as souvent vraiment la news day, tu peux répéter le mot plusieurs fois. Sans mon et comment qui pour la mon ouais. aussi forcé, voilà. Dernièrement, ils ont pour les émissions, bah news vraiment ils ont sauté. Donc comment répéter le mot plusieurs fois et là il sac actualité. Donc bah qui sont bah news yé, non les cas. Très bien. Album XX et Bimi. En tout cas, on a eu temps dans yo Kango avant d'aller à la télé. On a moni que Stade de France on a tous à la boring tête que ça nuitait parce que fallait appeler biso billet. Billet non seulement l'actualité, billet au trouva nango talaka 20 ans de carrière, 20 ans de succès. C'est pas facile ba jour na ça le billet ba katana mais fallait il est toujours là. Déjà album XX na yo ki chanson lo quoi isolé na pas fana koma pona bossa na ouais na kama le na papier vraiment na yo ki la chanson il faut et qui mangate s'organiser bien vraiment commis les lo et bunga ngate ponga na émission mo na le kanaka vraiment donc chanson lo quoi isolé franchement ponanga na yo kongo et musique na bisoté et ça ba musique ba espagnol ba mexicain ba cubain ba musique au côté kuna isolé wana ton na yo ki on a qui pena musique ya côté kuna OK et puis na yo ki chanson lo quoi loin des yeux la lingango et ça lo quoi musique à Greg David donc ba oui Greg David musique ya loin des yeux sur quoi Greg David denga azali analyse selonga et ça pena bongo donc musique lo quoi chanson lo quoi la cinéma. Ouais, cinéma. L'un de deux quoi musique avec David, chanson quoi cinéma, ça musique na biso et là musique na bisoté, cinéma. Depuis na yo kelongo. Donc et là pena musique na bisoté. Donc pour comprendre fallait et ça les lotés. Et fallait ça li ba divergence à ya musique. Comprendre. Donc à celle ba divergence à musique, na qui cinéma en tout cas et ça linga donc on dengue cinéma wana donc na vinga moi 3 chansons na ngana na kangino yangwana onga no yoka no trop et là loin des yeux et ça cinéma et ça isolé wana pendant na kangi donc pour comprendre fali to comprendre ka les loté parce que on peut ça court ya musique mususu tu vois à l'époque de Kofi na Papa Wemba Kofi a le roi de tchatcho te reprocher ka na comportement mais na musique to reprocher le roi il est le roi de tchatcho. Mais malgré taki roi de tchatcho, papa Mba taki toujours na trop d'avance. Pourquoi? Parce que papa Mba beta banzem loko la ba fa. Banzem loko a show me the way I can go chikibari. Ba musique wana, ezaki ba musique ba bazo comprendre papa Mba tiki rumba. Papa Mba sa musique ninyo. Ezaki ba musique ezaki international et puis ezaki yiba ba musique à libanda pas là que ça de quoi il est capable ya ko même on a mboka na biso ko betango selon pays. Donc c'est un grand chanteur o atika ba devoir à domicile. Yongo moni Kofi ko comprendre que yazeka le roi de tchatcho rumba ay ko zongi la biso na banzem lokola ba total bascule Africa Kings Africa ay mbele biso pe lokwa ba si vie si fais-moi la distonner na ba njembo ayemba lokwa ya chanson boya mona na ebo na bosani ayaki ko rattraper ngo donc pendant l'accès que musique autobeta na Congo et fa rumba mais hormis rumba toza na ba capacité pe robeta musique ya libanda lokoleka na bata libanda donc fali to ko comprendre kaye après moni papa Mba loto mo pesa ba exemple na de son vivant ta musu ba zo comprendre te papa Mba obeta musique ni Fali, c'est un gars à féliciter. Déjà, félicitations pour l'album XX. Na moni vraiment niveau ya travail, niveau ya musique. De comprendre Fali, pas aujourd'hui. Avec Bano Bazoya na Sima. De comprendre qui est Fali Poupa. Album on a épais devoir na artiste congolais. Album on est l'accès de quoi le chanteur il est capable de tout. C'est le pop star de la musique congolaise. Nga bana talivé no bi non e mona di mateke jom ta manga mikili o fait na biso ba photo donc bat ba ebele na Stade de France to continuer ko savourer album na biso XX bo soma ba bien na bino pour le 3 to kuta na biso tout le donnant le 3 mai
chez Fally Ipupa, le pop star congolais. Très bien, Jaël Chaud. Tokolo ba Fally Ipupa depuis musique n'a pas n'engo tapé cet exemple là actuellement il mutozo ramener quand même quelque chose de nouveau. Mais on peut pas mâcher le mot. Fally ce monsieur le droit chemin. C'est lui le numéro 1 de la musique congolaise. Moutoumoko contredire Ngazate. Parce que devant Fally, il n'y a personne. Il est le guide actuellement. Parce que Azam Moutou Azo Laksanzela Batutu Bana Simana. Le vieux a dit le droit chemin. Et aujourd'hui, dans un droit chemin, il y a Fally Ipupa. Moutoumoko côté Azali Bosso a Fally. Même les artistes congolais, baby, qui Moutoumoko côté Azali Bosso a Fally. Donc, c'est lui le pop star. Et puis, Azo ma flambeau, il y a musique à Congo. Dans matière tout. Ok. Dans matière tout. D'accord. Mais c'est Stade de France. Très bien, les deux, les trois. Il y a Willy Moucheni, Hollanda Bisso, code mondial, plus de 143, le véritable Willy Moucheni, l'Enzulukable. Asilati. Il y a Willy Asilati, il y a Zana toujours, Ozalawana, dans Stade de France. Oui. Bada, ton ami Balé, le deux. Oui, à son mettre Jatike Nae. Ozalawana, il y a Willy Moucheni. Merci à l'honorable Patrick Mounier, mon port Hollanda Bisso, il y a pas la délégation pour le Stade de France. Merci à Eric Djenga. Elon Masker, maman Sandra Denise, merci à Yunuche Banze, na Lost, à Orlando Bissopé, à Sepelano Pe Makasi, photo qui est na Bruxelles, kuna, na Belgique, na Lost, voilà, Yunuche Banze Oyambayo, Azara très gentil à Yunuche, Belinda Bola, ma papa junior Bola, depuis Paris, grande dame. Moi, c'est moi, Solara bien, Belinda Bola, je te salue, de gros bisous. Orlando Bisso, Patrick Amaloavengi, Global Express, et merci. Hugues Lacroix Côté, 74, avenue Aristide Briand. Na obeta sete na zoye bisabino bokenda kolia chez Hugues la coiffe ikote nganda taba ya propre ya bien et surtout pour na Stade de France oyo after eza chez Hugues la coiffe ikote kuna to rozala bien to rozala plein nombre moko limité bo welisa en tout cas pour réserver ma place na bino chez Hugues la coiffe ikote le 2 le 3 after et surtout n'oubliez pas Hugues la coiffe ikote a banda ko soutenir Fally Ipupa depuis Silelo. Donc, comme il Stade de France, en tout cas, Rosalana après Stade de France pour célébrer 20 ans de carrière, il a fallu continuer à na 114 avenue Aristide Briand, pavillon sous-bois. En tout cas, ne manquez pas, biso Rosalawana. Dans son moment, biso après after Rosalawana. Merci Tracy Melenga Pro Brigade Sarbati. Nous donne rendez-vous le 23 mai, samedi 23 mai, au nouveau casino de Paris, Brigade Sarbati. Bosomo ba bien abino déjà au Sarbaza nae mutumoro bien mais mon boyebi savoir faire nae boyebi musala nae en tout cas to soutenir artiste na biso Brigade Sarbati. Ne manquez pas bosomo ba bien abino boya avant le 23 mai 2026 oyo. Donc après Stade de France to kutana siko chez Brigade Sarbati tobina banze mbele auto lingara un artiste na biso. Merci Tracy Melenga Pro, on va continuer. Jaël Chaud, babier y a les deux zongi. Qu'est-ce qui s'est passé? Soldat de Salama quitté, babier zongi les sous. Oui, soldat de Stade de France. Soldat de chez Salama, Bobona Binotou, même Stade de France et Posta. Soldat de Salama. En fait, babier est dans la on dirait des côtés. Babier ya Stade de France, bangomoko na babier ya Fally Ipupa. Ninge ba faire la production, mais à vrai dire soldat de chez Salama, babier wana oebimi, je sais pas si c'est Stade de France ou comment, je vais pas vérifier. Mais Stade de France est posté déjà soldat là, je dois vérifier comment il y a producteur, c'est producteur, oui, c'est ça. À fond la sous capacité, son abattu, je sais pas chance à. Mais si je veux te comprise que peut-être place les autres coca ate ba place msupe ba kota la ba checker moi ba vie dans muketi kalaki déjà l'artiste yemoko à comprendre que batu mususu ba pe na souci au monde le 2 na le 3. Donc ceux qui yemoko a solo li parce que ça peut demander à ba warrior ebele bazo senga awa ceux qui yemoko a monu que moi quelque ba vie de cocu cause pour que les gens atabato au monde na pena bien te ba kota kaka ouais tu sais Fally lié anginda na kopo yo donc lui aussi alinga mbongo mingi po mbongo na ezo saki asunga akaba d'autres alinga pena la
na minute oyo asololi peut-être que non baplace oyo eza mokie wana parce que aza tout le temps na activité na stade de France est-ce que tokoki kofungola yango te bato basomba mpo moto arate mpe le 2 na le 3 te eza bachance asuka akopesa bafane na ye je crois bien ekozala bongo parce que sold out stade de France ye moko asi aposta sold out donc soki anégocier mpona amour aza nango pour le warrior pour que babakisa baplace mosusu soki baaccepte yango moni stade de France le 2 fungwami lisusu seke collaboration esimbi bandemi baaccepte kobakisa baplace parce qu'il y a une forte demande de je te jure bato baza na besoin omoni le 2 wana okoratango pete parce que omona ebandeli ezalaka na belo mosusu donc le 2 wana mpona bato baza kolelalela mpe bosoma bien le 2 et puis le 3 même le 3 babakisa baplace yango soldat esalama te babakisa baplace donc espace efungwama lisusu donc tobeta yango na format ya juste te tobeta yango na débordement ya plein donc c'est ça débordement tobeta yango na débordement plein tobeta yango te ya 120 000 places wana te tobeta yango na débordement ya ba 130 000 ba 135 000 places tobeta yango na débordement mais tobeta yango te nde mundela tia 120 000 places tobeti 120 000 places te tobeta yango na ba 135 000 places donc c'est ça ouais très bien parce que eza cadeau mo boye baseli biso fallait moi comprendre que Afrique ezalaka na besoin na ye donc l'Afrique aza en tête moko abimi na Afrique et puis en tête moka bi Congo za munene tona ba congolais partout tona ba congolais ba botami libanda ya mboka et lelo baza fier ta musuna bandeti ngala dans linga Greg David et aujourd'hui non on a fallu beti chanson le Greg David yebsa na yo que la sous Greg David nini oh banti mo ba cubain ba haïtien ba na yebe no ko pas fallu ba américain no ko pas fallu tout ça là tozo grandir seulement espace à bateau ba congolais tout bazako ka musique libanda ba se retrouver na Fally Ipupa o pe ba nga musique mikolo ba se retrouver na Fally Ipupa donc toza ebele no ya ba congolais to ko ka 120 000 places on a besoin de muké pour la ba congolais de partout et sans oublier les étrangers yo mo to beto on a débordement. Donc c'est ça. Débordement. Donc ne vous inquiétez pas pour la place où il faut un sous pour l'aider. Là pour on peut sa chance. Na batunyo so ba mais quand un peu quoi kozala quoi assister na fête wana kozala le 2 mai donc dans quelques jours et donc fallait pour pas répéter, fallait pour pas à sali sorti il y a XX mais quand même bato balobi boza quitté, bato nyonso balobi la cahier et tout qu'est-ce qui s'est passé? Fallait nous protéger. Comment ça? Balukela biso table wana pourquoi? Pourquoi balukela biso table wana ya partout il faut ka biso tozala? Pourquoi? Parce que vous le défendez et si, tout. Mais il faut faire la part des choses. C'est pas tout le monde a besoin de lire la table à Fally. Nous biso to bénéficiaire na ba miette ou ekoya na sa table biso bénéficiaire. A même so déjà poto to bénéficiaire et puis to bénéficiera jusqu'aujourd'hui. Tozora bala so sengi bureau ozoa so sali demande même pas vieux moko que tu as un souci pour dépanner yo. Mais pourquoi bolukela biso table wana? Est-ce que ne bolukela biso table wana? Bolingi boko ki sa biso na niveau ya table wana? Laissez-nous en paix. On a profité de ça là fort moroté, de profiter gratuit, de ça va bénéficiaire. Alors bon tu kolukela biso table o ekoki na biso te. Biso to linga place tout ça mais table wana eza ya biso te comme on a vieux soko sengo audience au mon avis soko ke place via ça même ngaso na kende place na kota tu vois mais tout ça na ba limite biso tout ça bateau Fally faut à protéger biso mais protéger au jeu de tout le monde ko s'afficher na Fally eza bien na ba partout place azali eza pe mabe nous à part ko kumisa Fally to comme na ba copé belé toujours ba l'art nayebi ke fallait même so poto mais toi ba salarié te ayebi ke ba petio ba bunda ndeto za be cop mo ekoya tamusu ya makamba mboka yo lo makambo no déborder et puis le Jean Bamona yo zana Fally Ipupa directement ba ko attaquer te ba bengi na téléphone ozo ko s'afficher tala mona na salaki boy pona azana ba on le fallait que la bino soni. Est-ce que vous comprenez mon nom là-bas? Na comprendre que bokinda na ba angle mususu. To na ba angle. Na ya mboka na obo deborda kawana. To sala ba clash na biso ya grave. Na makambo eza pe ya Fally te. To sala ba clash ya mboka, to ya ko défendre ma mususu OK, to bi ke et déranger dans mon président. Ka ba ngambuto mususu eza ya bato ba sulisa président ba maka président de to yati. Parce que à force de ko tia ba mikena biso na une fois aujourd'hui du mois na déborder là peut-être et le mobo ya mboka. Lobi ba moninga na Fally. À protéger nga petit. Nga pe fona protéger. Le qu'on a liré comme grand frère dans l'inga pe na protéger pour que makambu na ngai la tayete. Tu vois il est à l'aise hein.
mutu te otien lelo ba bachake suna panel te ke fali tala nani afingi ezasu te e panye ezasu te biso moto sala tout ezasu bongo te mais pendant mona fali déjà biso yo ke la biso soni so fali azo yo ke biso soni alinga pesa biso poto te lo asala o eleki nyonso ko kabela biso na kuzu alinga sala ngo boye na kuzu a libérer bino mais lo ko asala ngo au jeu de tout le monde ke ngam na memi bango mikili pe tikali bongo cela veut dire que yo ka biso soni te ba raconte les belé wana evaki abengisaki bateau basa ba international ezaki rencontre ya sorti à XXL mais ezaki plus na ba artiste international na ba homme d'affaires international ezaki plus ya bateau bazaki ba influenceur international et tout et aujourd'hui ceux qui le fallait abi bon date mususu ya ba petit wana bozananga est-ce que biso photo lo bon OK ou bien plutôt forcer prise non aka biso sonité to défendara e pour grand frère na biso apesa biso mikili apesa biso ya kolia tant tozaka na nzala tozaka moni muto apesa o ata kopo mai na moment o zaki nongo dans le besoin il faut toujours osa reconnaissant parce que ça se dit il fallait à sali sortir à XX bino ozate on les a po ba bino zala ka po na finga po na sala tout ça makamba sérieux ko ebokendete non mamba sérieux ni to gelete neti na sorti album bon par exemple so papa bengsi biso lelo to ke ka sérieux bon na miso to lo ba bêtise yebisanga nani entre nous mona to lo ba bêtise da benga biso me to kenda pe ko mona tanga sérieux moi je te note que les fleurs mutasala liboma kuna zaite biso tout ebi ke to yepa mobutu lo to yepa mela mobutu atozaka kuna to koma ba malamu do ozongi dans la peau na yo donc bon mona biso jour pas bengsa biso toza sérieuse te lo kwa basango te tozana biso kimia mais eza kimia te hypocrisie toza kimia mo boy papa ebike oh mal à la tête oh donc toza biso tozana et son no bango te toza toujours d'attaque abwaka biso te na ba direct na ya abwaka kabino te na ba mais nanya yebite ke fali mutame biso poto nanya yebite c'est un faux débat faux débat to babake abwaka na ba direct te nanya yebite ke fali mutame biso poto est-ce que photo saka makamde mono ba orchestre na te protéger les internationaux, te protéger. Très bien, j'ai. Tant à boire un concert à Bandal, est-ce que la sœur qui est presse boire un gars? Tant à manga mikili, est-ce que c'est prise manga potou eh? Donc Alexa batu que l'artiste tout au eba na mokili depuis to banda, bato tout au eba na vie, muta mapso poto azalati. Muta fongoli maman mema batu poto na génération a fali c'est fali. Et les autres bazu gouana, lokola déjà fungola. Est-ce qu'il y a une fois na TV que on a solé na soule gauka? Na sole na Kelly Charleston na sole na Fiston Coloqué na sole na Dilasso to na sole na Batimsu bali kolo mais non gardez calme nanga yo loba no mais o yebi ganga mutu mi yebi place azali mutu yebi force na mutu yebi asola nini donc c'est ça. Ouais. Très bien, on avance, gel chaud. Du coup, promotion, bon, ça là, comme il faut, apparemment, qu'est-ce qu'il faut? Lui-même sur le promotion, bimsi XX n'est seule promotion. Tobaki le voilà tokanga mekana les deux les trois ezanga subasma elembisaka koloba le quoi tokanga meka les deux les trois te yo moi sko ba subasme ye au moins ke ekende accompagner na les deux na les trois mais promotion dozaki ko répéter elo moko plusieurs fois yo moi tokanga ko kote makamu susu parce que comme qui le quoi répétition elo mo ba pe ba lembaka da yo ka ke lobi les deux les trois faut ça na subasma monde XX et bimi boy et comme ils sont lobby les deux le 3 au betina les solo ba chanson XX et zumba moko kilo donc c'est ça. D'accord. Ouais. Du coup vous avez avancé très bien. Oui. Et vous souhaitez Stade de France par exemple le D et c'est pas ezandeni. En tout cas je sais pas le vieux il est le génie de la musique congolaise je sais pas menga pour nanga dans ces chansons le quoi qui dit en fouka. Ezangate. Va bêta acoustique on a des fois ta ça na voix. Et le quand njemba ko modèle la sakana na voix parce qu'on a côté na biso to récupérer on a qui dianfouka bien guitare nana pour ça il y a 2 minutes mo ya acoustique kaka et na moni fia ucho beta ba chanson mo mikolo ça auto tune ça auto tune donc il ça qui accompagne rabate ça non kaka et ça ko accompagner logiciel mo bo ça ko accompagner musique bo moni a beti blomo ça auto tune comme susu a BBC longité a beti ça auto tune donc ba chanson le kaba kokoko au sentir l'artiste à l'époque au moins j'ai que niveau sakana na voix wana non ngamu na chanson na tchebe écouter na yoka kokoko na bivio azaki diable et na yoka ki dianfuka trop na bi que faire ko lukela soto moi attends moi 10 minutes acoustique t'es vraiment
alakisa bango kaka c'est lui le king en fait avant de pena bete biso ki dia fuka mo boye ba dimnele biso minda to yoka lolaka azo palo la voix asaka na biso na voix te lomo boye te 10 minutes kaka to sona makasi pour les que chocho rosa mais to sona no makasi oye so atombo aka concert na kanda so atombo ki no yemba concert abanda nga panza biso donc to souhaiter les cas ndenge yi azo kanisa et puis une équipe a fallu poupa déjà bravo na bino album ebimi kitoko et pourquoi pas Nana Ketchup bafana au monu que ouais ça qui pena kin moi si a fallu une femme modèle na jeunesse ya au mona basi ya ba jeune moi si azo ko accompagner mobile na ye a sala pub ya Stade de France a sali soirée ya album donc mona que baba couple tout dans la problème na ba couple tout ba bundaka ba swanaka na to yokate Nana Ketchup matière yé nana na fali yindaki nana kutalobi boy ezala raté so donc ça une grande dame o azo me so fali au sommet o moni so na moi si est bien o azo comprendre yo ato lali o la pongi ya kimia o ebi que so problème to ko résoudre et puis moi ça fan na yo jo pas ça fan na momi mo il fallait aimer la momi ne des chansons album moko a aimer ba chansons belé moi ça fan ya mobile pas ça fan na moi si mais couple na bango et ça couple moi exemplaire na bana na bango tala lelo place fallait a commis azaka Nana Ketchup donc tu raté nana déconner nana bimaki nani oyo te donc le roi ça force a falli des albums et bimi to peut c'est merci na accompagnement azo ko accompagner Jonah et félicitations bafana merci à toi parce que beaucoup bozo bema c'est pas facile oh mais ma charge en boka félicitations à toi. D'accord, très bien. Du coup, la délégation est de partout. Hein. Oui. Et ça déborde. Je te jure. Donc, il y a avant. Parce que pour accéder déjà dans le stade, il y a avant. Que cause la moulaï tellement. Oui. Oui, avant parce que. L'organisation, boya herba komi, et va tout tikala ki libanda. S'il vous plaît, le warrior, vous avez discipliné. Et ça a été tout tikala ki libanda. Et ça qui non. Boya avant, na herba komi, boya fallait ça quoi mundele. Stade de France, c'est bisoté. Et ça stade de martyreté oh to bando pousse ba air non il y a tambola na air ponctualité il y a temps boya avant bo savourer fali du début jusqu'à la fin et ça la biso bien bo tellement libanda te ba fongol porte so yaki bo kota moko et puis to sili noki ouais kendo zela na kati to sili sango noki ke sili to na kati tout ele kana kati je sais que vous les warriors vous ara organisé besoin de ponctualité air besoin de discipliné en tout cas boya na air oyo ba komi pour savourer fali pour est-ce que ça aura été entré yom te foutait bien au Stade de France aura été entré à fali du mois aura été ouais ko ça nini donc to avant c'est ça très bien je salue ya fiston coloqué Elsa Patero na pesi mbote Cyprien Nzolo je te salue aussi le directeur Ediba Diata na pesi mbote Fergani la merveille Coco Dilasso na pesi mbote parce que ba on se préparer na mona ba on a image mona ki bazaki on dirait na Paris tout ça bazo mobiliser pekaka ben oui parce que Stade de France c'est ça quand même munene ba tu faut bazala ah ouais c'est ça je salue Cyprien Nzolo gagner bango na boss gagner bango na boss alaki pourquoi pas papa Fefe faire gagner la merveille ya Fiston Coloqué ya Willy Moucheni le véritable code mboka tozo zela yo maboko ko fungwa ya Willy donc ba tout oyo bazako comme mukumba ya Stade de France et puis équipe a fallu nyoso bolinga fali poupa loko bozo me mukumba wala nyoso ya pib ya nyoso en tout cas pour continuer comme ça lango lisapi moko est-ce que la longité il faut dans la misapi nyoso 10 pour tout ce que les longi merci à vous aussi des besoin soutenir frère Nabino le king suprême fallait pour pas donc c'est ça très bien merci Gel ba délégation Zoya Kaka makasi auto comme une 40e déjà oh ba splendeur auto il y a deuxième troisième on dirait troisième on dirait troisième ouais troisième délégation fallait pour pas continuer à quoi na bat et ce qui fait ça qui binda c'est les qui binda la moni na poto et ça n'enga bien la moni splendeur c'est un soldat très intelligent la moni son ami de quoi ça qui imagine Doli Mavinga la moni le au c'est le bara fallait azakande camarade ya frère nanga donc fallait azamoter mama la moi na côté à la délégation et tout on a encore le batté pour na yebi organisation après y monter donc c'est ça
Ok, mais la délégation quand même, ils ont continué. C'est très bien, c'est une bonne chose. Il fallait même sous batute, fallait quoi là dessus na batamema, mais fallait continuer tout ça na batamema te parce que biso batamema mutafinga yazati. Parce que mutu moko ko déborder mais biso tout tikali et puis mutu moko a déborder c'est ce qu'ils appellent. Donc biso tout muto yo aya pena na mabea lo mabea fallait yazati. Mais aza monsieur mutema malamu je sais pas banane sous batikali po baya. Là je sais pas ezayi moko donc on réclamer janvier kindingu c'est kindingu oya chefali ba réclamera mutute parce que asala ka posa mutema na ye so bokomi ko réclamer trop molonje omoni batulo bakoma omona so nje to sala coterie so tolo balikambo seke bayokana ki tolima mwana te po bimate bayokana ki babengana ki te to yon to tika ye asala posa mutema ne parce que so to bindika ko réclamer ba songi ekota diable okota et comme babengana ki loko eza babengana ki te to tika ngo za bongo que sa volonté ça fait donc c'est ça. Merci Jaël Chaud, on va avancer. Héritier Watanabe aussi, il se prépare pour le 3 juillet. Zénith de Paris, le même que Weranson. Oui. Il y a les 4 juillet à Bruxelles. Bah, concert les moins mingi. Et en fait, il y a un peu solo là concernant analyse au sala, analyse parce qu'on analysera très bien. Sortie médiatique, il y a fait rigola. A pesi force na frère na fali pupa atangi ka fali monter atangi Weranson atangi héritier Watanabe atangi Koffi Olomide par rapport à la polémique nyonso ezaki ko régner et tout c'est comme si Ferré azakana problème na ba artiste était na ba frère na été surtout alobi pe que non ba souvenir ezé belé maintenant n'habité yo analyser nini yo comprendre nini Jaël. Je vois maintenant Ferré adversaire à Boaki Bagan. Adversaire à Lembi, à Boaki Baga. Ferré, au début, il y a fallu, mais tu as commis place à Zate. Fallait tant qu'il y a droit chemin, il y a qui n'a ça s'interdit. Ça s'interdit et tout ici est à zone na droit chemin. Aujourd'hui, Ferré soit comme à niveau oyo, ngano lo baba Gauthier Sey, ba Sango, ba Marlène, ba Jazz, ba tout beau fin a fallu pour la Ferré. Il faut beau tirer les sons. Faire un fan ya fadi numéro 0. Mais on ça la rana c'est dit oh sauf fallait tu le momene faire le momene sauf fallait azara fallait c'est droit chemin yo qui n'a sens interdit. Au moins place to suki. Fallait ton lo ba droit chemin faire au boyo qui sens interdit. Au zongi na droit chemin. Force au faire à pesi ba tunyo sa pesi na fali. Biso to teki ba bien biso sans force à faire. Pe faire au bac sa force mon côté pour fallait beta stade de France. À reconnaître ka baza ba congolais quand même baza ba congolais mais faire ça depuis ayeba que fallait à congolais wera congolais asela wera nzembo vie jaloux. Aloba ki na concert na ye awa ke mukolo asila wana Weranson. Amatisa musée ki ndingu na podium po finga fali amatisa musée afinga héritier mutakala lata couper na lata te. Ko publier mutakala ezaka soué ya mutute ce qui héritier watana bazala publier aza victime ya mutemo mabe alors ezaka soué na été un jour bana na eba mona to ba parents na ye to ba proche na ye et comme un point faible na binoté ya ko fingele muza finga héritier combien de temps et puis plus grave faire amatisa na podium po yebi ke oyo finga Fanny nani abenge mwasi et tout consort faire ça les missions mba dédié na fali poupati afinga aloba batune combien ba finga ba gouvernement o yandimi ba on a plateau aujourd'hui ba gouvernement ba soda na ba jazz ba soda na ba Marlène bo ti ba Marlène ba finga ka ba artiste congolais faire ye ba ke bo finga tango gouvernement kana télé lobi ke maloba ya mokonzi nzoto yanga ke ba ko soutenir sous mutute ba moni ke yindeli bango ba fan ba pesa mu Congo lelo ba libazunga force au faire au pesa baninga apesa ngo seleyo ba brigade ba obeta ba déplique ba obeta ana force te matambola na ferry donc na ferry bi que c'est le produit fini asa inutile dans la société apesa force na seleyo apesa force na ba miel de son force yelinga pesa apesa no bateau ba soutenir ka ye eza ola kisaka grand esprit quand grand esprit te adversaire aboki bagan au moins album ya XX ebimi so ça vraiment ça artiste te mais ngamone na yoka ki ba frisson en fait so ça adversaire a fallu faut boire kabagan le premier faire à boire ki gant Gauthier Sey devant Gauthier Sey faire abimi c'est ki zengi Gauthier Sey a fingé fallu récemment
Papa Sango, ba inosi binoso ba nakela sima ba fabrigas auto se mission piqué fali. Ba suki wapi, to suki wapi. Devant Gauthier c'est faire à sopi bon faire sur le fan numéro 1 à fali le Gaulois. C'est le moment bon et puis Gauthier c'est bobi que faire à gafa trop na be mission. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Wabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. D'ici réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. D'ici cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dilsi. Toujours. Comment on s'allait direct? L'émission était en direct. Si, comment on peut diffuser l'émission ya boy? Comment donc équipe à faire il faut benga na bango tout. Trésor Congolo to suki wapi? Yom te ofinga fali tout le jour. Au moni fan a fali numéro 1 c'est faire lui-même. Vous comprenez? Donc les alobi ka fali te alobi Weranson. Weranson no ya uchobenga mukuli asili. Ya be wera siliti. Ya loba pasa featuring na wera fo ba chambon. Ba be wera sila. Combien de fois ba finga wera avie jaloux mukolo asina concert à faire. Auto beta na kini awa. Ayembele vie jaloux babi mukuli asile tout consort. Ba analyse no so ya bato bi ke baba soda na ye. Mais qu'on reconnaître bango eza ma bébé susu. Na suka. Tango moni ko sukyo, omoni mutu soko sa vie. Ba parents ba botika ya otutana. Soko zemi nde to koma pesa ba parents respect. Yango sali faire. Bato na nyonso ba fingela ke ba suka wapi na sonyo faire apesi bango. Tozui kaya Koffi Olomide. Koffi Olomide faire opese force aujourd'hui. Koffi Olomide wana faire akangisa kai. Ba utana ba problème. Lelo apesi force po ye mo comprendre ke ba Koffi film mwanda mpe ba ya concert na ye. Héritier Watanabe faire beta dynastie mobimba po ba contredire Fali. Azo ba tout ba sila sangsa bango. Héritier zana na dynastie te. Bango baba ki héritier comme porte parole à Fali. Bon offert à Sali atangi na combo. Ezaki nan. Au mec est grand esprit à la héritier Watanabe. Gogan monsieur le 3 juillet. Héritier na wenge mutaleke esprit azate. Mutu aleki héritier tsavana na kiti na andime Fali. Pourquoi andime Fali? Dynastie bima héritier yemba na katite. Amona te ko sangana te pona mutu moko to pese makambo pendant que bango bazo sala ngo bako suka bako isa Fali or que ba tombo la Fali de plus héritier beta na dynastie te bako za na ba guerre na bango ba divergence et tout a benga petit asel be oui et ça na musique ke na bongo a déborda te on doit comprendre tu ko ndenge balobaki héritier aza porte parole ya Fali nde ba bolo nde ba tomboka ki ba tiele ki ya ba seka ki faire to tchenga de la musique congolaise. Tu tiens un dia parce que na mona mutaza na ba contradiction le quoi faire na fabricage te na Congo. Un leader qui passe à la télé aye ba makambo lingi te lelo koya nze muni ya Fali oyebi la yebi atanze mote ya Fali lelo oya o tantine Fani wana ye mo ayebi na kala te kuta na so na mituka na bwakela ka soki ndini mutuke démarrer kenda na tikele ba ye mo ayebi ve akenda ko beta soki musique à français ngam na tinda ye aloba trop musique à français ya lobaka osa featuring na ba Nicodème lelo faire comment la featuring droit chemin na no ka droit chemin na osa featuring na Chikito na Nicodème akena la featuring ya français ki ndibu anglais ki ndibu et que akoy na droit chemin na faire mo ebike photo ko na droit chemin mais c'est stade de France Fali faire akoko pese héritier force te po modèle ba uto finge héritier donc ngana comprendre que na wenge mutaka na esprit et c'est héritier na droit chemin toza na posa ya force ya vérité
Bon, apparemment, il a toujours polémique. Tozana posa bolwa moko tacha makolone na Stade de France. To boy le loto tondisa zoba ya gouverne TV ba ke to tondisa ki po ba golo ba yaki. Message ça tout monde attaque golo. Or mekala ta polo golo il bossa Stade de France. To bete mabe golo ko somba biye ya falite. Tozana posa force à faire été le lataki ba gan oko longa ba gate na première round olembi. Album est bimika ba faire à ceux qui sont double mais bato ba ma faire na berère ba mema joue te boka date na biso Stade de France ba mema que ta la Stade de Martyrs alors que Stade de Martyrs ba kanga ta niveau ça c'est que berère suko berère wana nyoso il y a le 19 là le 20 juin to beta Stade de Martyrs na biso boya to beta double Stade de Martyrs to qui pas binoté donc net aux aboué sa force à faire fallait avoir disque d'or certifié à Snap. Sa force à faire. Sa force à faire. Tu bêta 3 arena. Sa force à faire. Tu as une médaille d'or. Sa force à faire. Fallait bêta featuring na ba whisky, da bêta featuring na ba tebe na ba Arkeli. Sa force à faire. Tu ton dis tu peut-être sort d'autre à Stade de France. Sa force à faire. Il fallait le meilleur le pop star. Force à faire. Alingi unité na musique. Faire avant à comment na unité musique à Congo. Il faut avoir force ne wana yemoka à se forcer à comme à niveau de ton dima camaraderie. Ce qui nous fait comme un niveau falité tous à poser la moussa Lazare te yemonde Lazare. Baba qui fallait Lazare ndenge faire mi le bleke na poser la moussa Lazare c'est lui le Lazare parce que combat fallait la moussie. Monsieur Lazare mille la moussa Christ la moussoté. Monsieur Lazare, il fallait l'amser, cela veut dire émission. Attends, mission solide. Au bout de que bâtir pas tout. T'as ce que l'ongue goché c'est ta bon le makambwana et l'ongue comme le roi mupikwa ndunda. Ta ma toko londe bimi. Boche l'ongue goché c'est botanda komaki. Donc mutu moi l'ongue mabe alors roi trésor congolais moi le roi dessin ni matente. On dirait ndoki azaka peme ya Clémentine quand tu fermes les yeux. T'as la mutu ya trésor congolais. Mutu jeune garçon ana li bandité mais mbunjo ezo ngasima. Batie ba kwente akoma tala mbunju munene zolo mabe elonge kome lokwa koko munorongo songe lokwa mpuku so abandi ko te so abandi ko finga fali on dit fali camara yuso mona fisto coloquer asali live nde trésor congolais sala faire bengana équipe non nyoso balinga ko ta goche c'est ta biro fait ta goche c'est ça te longa manix te longa goche c'est ta veste ta chemise ta goche c'est au thème c'est de neuf coloqué au thème c'est de dilasso le mannequin de Paris au thème c'est de faire gagner tel longa faut ça pas faire tel long le longa bonnet victime azate to ki buzoba ya bonnet victime azate boss ba force na no bomba héritier akobeta na ba spiritas na ba génération berceau na ba warrior le 3 juillet biso touche héritier watanabe to repesa force na muto azaki sincère o ba finga ki pour na biso touche héritier watanabe to kopesa force na muto a défendre ki fali to bazo boycotter makamba mbongo lokuta donc ba warrior génération berceau le roi de la forêt biso tout le 3 na ba spiritas to kutana le 3 juillet na zeni de par héritier watanabe esprit muta beta dynastie biso tout to kutana et pas le roi de la forêt mais c'est Adidas arena abetango samba goloa donc wera rotika la nzete boza misisa faire tout ani alongoli ba gant adversaire yangonga na koki ko défendre ferité po ayoki sakabatu ka soni na ko défendre ngana mutu ya orgueil ngana mutu ya siko so za ki pa faire ero na ngana sukapi yebisanga boyo sona ni soni za place ni soni za po fallait tangi kombonete héritier tangi kombonete bisu batloso batanga kombonete wera tangi kombonete yomuni wera tangi kombonai ennemi solo ennemi yomuni ennemi batanga kombonete binemi batanga kombonete siko bita ya courage wane wuchu abia kotanga bakombo héritier sala kamadei na Kofi boko comprendre que ba vie bazo kosa bino vie comme Kofi Olomide inosbi ayawa c'est-à-dire que bino mutu bolo bingate mais c'est ce que je viens de dire c'est-à-dire que na pas ma falite innocent zonga pas ferré la kata mundelu innocent zonga pas ferré toza posa politesse toza na posa politesse bible lobi oyo sama be akoba na mabe oyo sama la mo akoba na mala bible mutu bingate faire obondo sama be koba na mabe kimi anozo kila biso kindingo kwa attaquer o kaka biso pe to kwa attaquer o kaka bat no ba lembi ba gouver yo mo moni ke match ke mabe papa Hervé pardon
koba na mabe innocent bozonga kuna ba fere ba Fabregas yebisanga bolukaka nini changement ya parole lelo yo lobilika mususu lo boyo lobilika papa Hervé pesa Célio force pesa Fabregas force pesa dépliquer force pesa surtout mwana no Célio mwana no liboso Célio ça c'est album Célio na micho aza wapi goche c'est il était abattu au moins dans ça abattu ndeti lela donc ba kiki nyo se koti na sama tokolo abattu moi quatre émissions exacté sur nabi ba jazz ba Marlène ba yo lo ba nini Nisa en gravité et la sika ke yazane na problème te autant combat faire te ba finga troté ya yo kasi ba blessure intérieure soit tu as une intervention rapide ben jiro ba finga fali ba ne ba yo parents faire parents qu'il était au ça les monsieur premier soin au fingi au sisi ko finga aux autres traiter de muninga na yo musicien oh lelo faire à lobby ke ba yambaka na quartier la te bien faire à bossana que fallait azaka chef d'orchestre ayambaka e bien ton kofia komi ko baye ton kofia c'est là qui est témoin na nzemba ya longitima kofia c'est les témoin ya ko bandela na sisi Sylvie ay ko bandela abosana ke fali ayambaka e bien mais benga fali de tantine Fanny fi wana tantine wana parents oh ça na bana ça na ba yaya ça na bandeko pourquoi balobaka ba secret professionnel bazana ngote afinga kofi ke azanga ndako eza ba secret ni mo professionnel makambo ya kosela fali lelo fali azong mobile yaza noko aya to tika ko to yebani siko to zana biso la posa tanga komba fali te adversaire omoni fe so batno ba yesu ko finga fali tondo zong saka loko to zong sika loko to bibino mo boyebi fan numéro 1 sango da yamba ke aloba batuna kae mutino sa musala bi aloba mwana maina no fali poupa déjà premier bona il a ce que azane pena warrior numéro 1 avant biso tout se faire donc ba ninga ba yamba ko bien yo sili kaka yo monaka fali loko adversaire no fali ayebisaka yo muni fali ne misho sala lobake biso fali tambola toujours na nous biso peut to beta stade de martyr biso peut to sa makamba vie basala to l'équipe aujourd'hui fali a beta stade de martyr bango tout ba génération stade de martyr pour que fali mutabandaki tanga tchaka nous o tcha bango tout mais pourquoi bango ba tchaka moi et puis boso boycotter mutu moko lolo to suki wa fali il est ata molaki sinzela donc avant molaki sinzela fo ba yo kamela ke nga na manoko te la fali no ka fali mawa no ka kanda no ka na se révolta na tout na mleke muto so ko apporter drapeau mboka boso boycotter pourquoi na longo comme adversaire a falité oya beaucoup d'adversaire OK Fabregas oya a fingi aya sengi pardon na TV azongeli suko finga fali azo percer azo kende kaka donc moi fier nangeza ki nazaki de bon côté mais force au faire nga pesa en tout cas faire pesa ngo Fabregas pesa ngo surtout c'est le lobaki ke ya biso c'est ko forcer ya yena faire c'est ko forcer te héritier azo luka akanga na fali lié ben ma welisa c'est Léo tension ezandenge nini ndenge faire atteindre ba force batu c'est leur côté pas lobi bo changer malobate lobi pa boyate o papa Hervé a fait ça qui force parce que aza mature te grand esprit sans problème adversaire a bois qui baga adversaire c'est Léo adversaire a bois qui baga faire a bois qui baga so to ko ba peke ye moko artiste frigo azani na prompt za entourage ou za influence il faut benga na batona nyonso batika ka sa be mission ba premier soin ba yokisa soni émission les quoi pota et si la leloté bato tout batinda ka sa ba émission ba premier soin fa benga la bon bato batinda ma tiki ndingu pa finga héritier fa benga na bango na comprendre que wata noko apena noko azaki na trop d'avance comme rôle sur moto lelo bongo so comme na droit chemin la simawata tozana poste gaulois ko somba bia ya stade de France T toza famille T ko somba te to bo to la ba warrior e belé to bobino boza mo bondo na bino to la samino ka ke boa sandala kito boza des années biso to la ta mo bondo te to la ka des années na kito to la ta ndwekele to la ta mo bondo te bokeni la mo bondo na bino kuna to bo to kozong ça peut force te mundelu se katana to bona biso to bino so album e bimi so be mission ba ya ba force te to ça pose mo molate bo consommer album XX ndenge to consommer album héritier watanabe le 3 juillet to kutana biso tout warrior spiritas génération berceau d'hypocrisie balobi parce qu'à la fin ndenge to lo ba cité kombo ya bandeko ba soutenaka ye wana ba beng bon ba soldat
abengi jazz soldat abengi ba mer donc tim Marley na finga fali fulani so fulani faire ayebaka yem tatinda bon abengi groove les Gaulois soda donc yem tatinda bango siko pourquoi tu fais pourquoi ça hypocrisie depuis on a au finga fali na bata faire est-ce que yo mona fallait faire na kiti olo ba artiste mo songolo pakala na tana ati lijna solo mbati to li papa ne fali pena asali manzala ne kitoko azabi ati ba montre na ba or ba bilo na ba quartier na TV no beta li solo artiste mo congolais depuis quand ando finga artiste mo congolais depuis quand droit chemin boko zonga na mulongo bo comprendre que Verambo cha bino il non si bien comprendre que Verambo za okose Verambo a succès album na Abracadabra et loko mokondi. Et puis, il y a un grand prêtre, prophète et roi. Tant qu'on prophétise, non, ça album a souka, non, ça soit album té. Bisom to c'est le prophète, il y a musique na yé. Dans l'album na souka, oh to ya na sima, vera mbako souko beta té, à part ba remix. Donc yé moi yé que l'album na souki a wa délé koki, makambo sili. Suko a comme ko intoxiqué bino. Bobe balaka bino na bino, ole bosa la force, il ne peut la faire la force. Ba yebi ke so bo sangani bo ko isa biso. Tika na kosa bango lelo bo souki wapi. Toi, on a pas sa force sur la tête, désolé, on ne veut pas de ça, te sauter. Toi, on a opération consommer l'album XX. Toi, on a rendez-vous dans le Stade de France. Et puis, je suis fière de Fally Ipupa, l'artiste vraiment complet. Très bien, merci beaucoup, GL Show. Actuellement, dans toute la polémique, il y a des polémiques ici. Polémique, elle est polémique en général. Il y a Fally, Ferré. Tout ça, il y a des golote. Oh, bango zaka papa bango asopi bango asal direct. Bango souka wapi. Ba artiste ba journaliste so boyebi ke biso to akana goga wata na Fally tala no ba artiste bi ba za sima no tasco beauté aspect t'as l'esprit grinta et boutique ba aventure sorry boutique ba aventure en fait donc on a besoin de sa famille té celui qui n'est pas avec nous et contre nous tous appelle pour sa force à mututé faire un hypocrite atina ba malana bing mo ba Soudan ye donc ti ba finga Fally ye ba ka to bona biso hypocrisie tous consommer Fally Ipupa les 3G to retourne de périti watanabe point barre. OK, Chewer ensemble les grands le roi de la forêt na Belgique le président Golf Kizola moté maman Jenny Nzengele Golf Kizola je te salue. Ah oui ACK production toujours bon ozala wala Sankara d'écoute wa mon vieux kati kotika na kati mon vieux ozala wana donc biso toza wana tona makamna biso mususu tona sona posa ba distraction teo abengi wera sona longue vieux jaloux elle qui le roi de la forêt o mukolo asila ba gola bwa bwana nabite bwana leader moko ba tout ba ça que mission na faire il faut bo tala que mission wana ava bo publier faire ça muta ba gaffe bateau Gauthier c'est il fallait rebandela o rebandeli et puis pour ça la briefing té kena oloba boité na oloba boy ta faire à sopara batune fort je so fallait l'équipe bi ke a ko sopane até a mi komisa na ye a seulement de rosa goloate. Merci GL Show. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir na passage na yo le batba kangani mi batu message ne kopé ça dernier message na mola ki batu baza ko attaquer Boubouli Yondela. Si on a comprendre be bana posa Boubouli Yondela bakabwana Fally mais Bouboul akabwana Fally té parce que Bouboul aza via Fally bat bobenga Bouboul mukala Fally pour que esa Bouboul passe à longwa to esa les bien té ikondi protège Bouboul aza vieille Fally aza petit vieux Bouboul Yondela donc ba yebani ikondi protège esa compagnon e banda kala donc après ça bate asala ka musala na ye bien na mboka na biso botika Bouboul Yondela kimia Gezma Wete, botika Gezma Wete Kima, c'est un artiste oyo azo bunda, azo maka victime aujourd'hui parce qu'il a petit Fally. So la kine petit Fally té, alinga zane na problème té na Congo. Opération kozalaka petit Fally té oko malaise. So za petit Fally ezalaka toujours problème. Ata biso mo tozora mambo belé po ozaka opona kota Fally. Botika ba biloko anezanga mtuna makolo. Et puis na mona ki Fabregas apesa ki Robino Mbote na matanga Robino bo pese Mbote. Et sali makele botinzi ki Robino ba mettre ba liba bunda. Fabregas, à un moment donné, il faut qu'on mature. Vous comprenez, vous avez besoin de la spiritualité na bino, muto yo lobisate au finga, ka yo passe mbote na matanga. Pourquoi c'est ma faut mettre no ba tindika Robino. Pourquoi? O sa soni. O leke mission au chrétien Fally, a salué le côté après qu'un concert y a ferré. Franchement, comme
N'habite terme inacha, okomi léger. C'était une provocation. Oui, une provocation. Robi doit faire dans matanga, yona mutu bosolate. N'habi soutemite souze matanga. Oyo pese mbote na loboko. Wala ça qui esprité. On ngosel ba jemo beke pesa mbote na ibo makamuto pesa non. Ozo kita de plus en plus likolo ba tumboli oyo. Yo moko comment faire face na matumboli. C'est Fabregas ya mado. Fabregas ya tabita. C'est pas le Fabregas d'aujourd'hui. Oyo au chrétien fali to kipe na biso yote. Ça l'effort bon otanga yo ndenge faire azo tanga batu. Ça l'effort. Abeta qui place boy asaki okomo koma pena léger na niveau moko oliba buzz ezanga et puis yo to fini fallait soit souté pour yo moko ya na tevo senga pardon okomo ba contradictoire le roi faire c'est pas propre l'attaque yo okomi léger fort héritier a rotika l'héritier fallait rotika la fali place na yo on un leader à lobara trotter leader à sala ba bêtise musouté botanga rappel qui falitisme et okomi ça na niveau moko boy en fait donc c'est ça. Très bien, ok. Bon, c'est préparé pendant le 2, le 3. Le 2, le 3, achetez vos billets et puis vous consommez l'album XX. Je salue Hakim Saloumou, mon vieux Hakim Saloumou, il y a Bois Noir. Pourquoi pas, il y a Willy Mouchel, le véritable code. Chichi Chibola, moi c'est Mundele. Eddie Kamina, les dinosaures depuis 001. Et puis, Nabatutu Balinganga, il y a Willy Mouchel, le véritable Boubou Lyon, de là toujours. Germande, Batutu, donc. Merci beaucoup, c'était la Gel Show. Merci beaucoup, très prochainement. Merci. À préparatif Malamu, en tout cas. Ah ouais. Merci de nous avoir suivis. Merci Tressim Belinga Pro. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Au revoir. Bye.